Coucou, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, quant à moi, je vais bel et bien. Vraiment, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et La Grande Découverte TV. Vous ne serez jamais déçus. Voilà. Tuzaka na dossier ya Koffi Olomide les grands mopa kwada koraman. Sonya mbele ba beta kali kofite. Mimbalo ba beti li kofita. Ai. Ma bena mutoko banda mabe bilmo bo mona tse réseaux sociaux za ko yinda sans plus tarder mbote li sous vraiment. Toza awa date le 6, j'espère que Bill News Boy Kezalaki anniversaire ya Maman Amida. Ex JB Piana Mukulu souverain Binadama mobalo asala divorce na mwasi na mais aonoraka mwasi na ti lelo po botela e ban abano ba mona na miso abatu bano baza bien éduqué bano ba pesa batu posa ko bota vraiment anniversaire on a c'était bien passé. J'espère que bien mon qui petit ami d'Afali Poupa Aigle number 1. On te souhaiter maman Alia joyeux anniversaire. Bon on la boy pinda maman Alia za pena muto ba rancune te maman Mida pardon aza vraiment rancune te. Bien mo boye biti. Koffi asalila ya bwakela ba jeton na ba forme nyonso. Aembela banzembo olobaki soko bali bali président comme kota la domestique Koffi aembela Amida nzembo wana. Alors pour le moment nzembo wana ezongeli mo Koffi Olomide nzembo wana tolo babo ezongeli mo Koffi Olomide ya Koffi Olomide tala esimate nzembo wana ezongelo yo ke kwa sous na maboko domestique ezongelo parce que sindi aza domestique na yo aloke ko bala domestique bozomona. Bon invitation mataki Amida tindaki invitation pa maman Lia pas Didi Stone à côté qui na Instagram ya Didi Stone a tindi invitation maman Lia tali Tuni moi Didi est-ce que vous avez un programme Didi abi non maman nous avons un programme des salaires qui va voyager kokoma bakoma ki bazaki loger na flat moko songolo pakala moi to ça la pub ezate pour to liembo muté alors moi to ça la hôtel on a publicité vraiment bande konanga ezate nde eyai ko arriver ke bakutana ki bango nyonso na ba Denise Nyakero esala ki pasi vraiment humiliation bazo pesa ali ezo sala mwasi presque basi oyo baebi ke baza basi ezo sala bango pasi makasi komona mama ya bana ba humilier na façon ana même si du azo côté la mama na e parce que ayebi o mama na e alikisa na batan nyonso bazalaka na papa na e vraiment azana ba mauvais souvenir bokanisa te bana bamonaka lelo Koffi Olomide kokufa souci o Didi Stone kozala nango ekozala penza ya kozala mais exemple to pesa ke lelo mama Ali azati eza différent makasi donc c'est un peu ça boti ko condamner mwana yango bota mwasi ebelengi bota mwana mwasi ebelengi souci ya mwasi ayokaka pa na mama na e donc c'est un peu ça ti bomona Koffi Olomide azosala ba n'importe quoi azotinda ba voix azotinda ba message pa mwana e del pire eza mama Lia te mutatinda kae est-ce que del pire azangi téléphone to Saint James azangi téléphone soka bengi del pire azueta ko benga pe Saint James ezala kanango butika kolobo azo privé bana azolengela libala non bolingo pe silaka zoka bolingo silaka tout exe nuit mama Lia si alemba na ye alors nenga lemba libala jamais ko tsanzoto na Jacques ko yaka pa mutu moko soit a trouver Koffi Olomide non azape moi sans alate po msuba sala ngona nzala mais yaza moi sans alate asimba kambongo azana ba biloko ne o monike asutuke libala te donc azope satan na temps zoka e ko bimake
Amida aninga kangama na lia po apesa e moko ya ba moko mobali ya malonga to yebite eza nani to yebite tande lo ebeti Kofi sali o matata biso sto ana mitema biso sto za mitema vraiment. Donc, et puis ça passe vraiment, donc c'est un peu ça. De te éviter, bah, proposer les nan pour les qui fait ça pamba te fait ça bakonzi, bah yon directeur. Wana fait ça bakonzi, papa Brice. Donc fait wana ezaki pena fait na kati ya ba fait ya ba ministre, ya ba député, ya ba tupenza ya malonga. To éviter. To éviter proposition go isa nani est-ce que za Moïse Katumbi to éviter est-ce que mama vraiment mon analyse na bana sela bino yango wana donc koma mama lia ko vanda soude betara ma ba tour et ça sera bien zo exemple ya Amida. Soit un exemple ya Amida simbite la vie continue ba mitema passo bazoyo kiso eloko ozongi sezala mabe pour faire irresponsable à ma casse vous avez vraiment irresponsable à ma casse na ebeti ote zaka na mwa musala na wana ozana ye wana akotele matate na mama lia ni kutuna di diston zoka donc zala penza zala